Nga nasalaki makwele mpe na divorce kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Nga nabalana na Congo mpe na Amerike kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Anga Peniel Bondowe nakodindela mibali. Zigida na kolata na loketo, zigida bandeko Ngai nasalaki mwana 21 ans ntango nabalaki. Me na mikanda ezalaki neti nabali na 18 ans. Parce que ngai Peniel ndenge nayaki na poto mpona nakota kelasi na age ya bien yango bakitsaki ngai bambola. Nga nasalaki makwele mpe na divorce kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Nga nabalana na Congo mpe na Amerike kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Anga Peniel Bondowe nakodindela mibali. Zigida na kolata na loketo, zigida bandeko Ngai Peniel Mike tanga monaki ngai coup de foudre azwaki nga moko nazomituna kaka Mike nazotala na bakasete na ba-CD o papa Chaka yeyo akufeli nga boye. Nga nakufeli Mike azali mobali kitoko. Me eloko mpenza nakufelaki ye mingi atambusanga mokili. Namoni neti nakomi na star. Alibere nga na ndako oyo. Alibere nga nazalaki na posa kozala libre. Nga nasalaki makwele mpe na divorce kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Nga nabalana na Congo mpe na Amerike kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Anga Peniel Bondowe nakodindela mibali. Zigida na kolata na loketo, zigida bandeko Anga Peniel ntango nakomaki na Congo nasentiraki neti reine. Naza komona différence te. Ngai na mama Wivine Moleka. Naza komona différence te. Ngai na bamari Misamo. Nga nasalaki makwele mpe na divorce kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Nga nabalana na Congo mpe na Amerike kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Anga Peniel Bondowe nakodindela mibali. Zigida na kolata na loketo, zigida bandeko Ngai Peniel nga oyo na kati ya Congo nalobi te Mike awosali ngai boye nakomi mwasi moko te lokumu nandimaki te na bomona yango. Nazosentir neti nali na film ya Eddie Murphy ya Reine des Amunga. Ngai reine tokende nao na palais du peuple tokima. Ntango tokenda kokima mbangu boye nzambe na nga nakutana na mwana mwasi moko kombo na ye Karine Mokonzi la Baronne. Natalaka ye nalandaka ye me nalobi te nga naza Peniel. Me mokolo namonaki na miso namoni etelemeli ya Mike, namoni elobeli ya Mike. Nalobi te mwana mwasi oyo aza moto mosusu. Bongo ndenge nabanda kotala ye nga Peniel bokende kaka kotala bavideo oye moko Karine Mokonzi bafilma ye na elengi ya Congo. Kende kotala misu na ngai ekendeki likolo naningaki nakwea vanyu
namoni Karine mokonzi en face nalobi te te ye lokola komoni mokonzi ye nde mokonzi awa ngai te nga nasalaki makwele mpe na divorce kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Nga nabalana na Congo mpe na Amerike kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Anga Peniel Bondowe nakodindela mibali. Zigida nakolata na loketo, zigida bandeko, oh. Ngai Peniel, naza na bana nga mibale na bota. Na bana na nga nabulaki te, ako naboti na Mike. Awa pe tokabwani, ezali bien mpo na nga. Nga nasalaki makwele mpe na divorce kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Nga nabalana na Congo mpe na Amerike kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Anga Peniel Bondowe nakodindela mibali. Zigida nakolata na loketo, zigida bandeko, oh. Ngai Peniel. Tangu nafandi siko nga moko na bana. Nalobi na osala nini? Nalobi te fona loba mwana oyo ya mibale. Aza na problème ya santé. Lokola na koti ya bato ebele na poche. Bapesela nga 12,000 na facilité. Bongo bato ya Goma 25,000 na facilité. Nga Peniel. Nazo vivre kitoko. Nga nasalaki makwele mpe na divorce kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Nga nabalana na Congo mpe na Amerike kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Anga Peniel Bondowe nakodindela mibali. Zigida nakolata na loketo, zigida bandeko, oh. Bandeko, nga vi nange bebi te, naboti bana mibale, avant nakokisa 35 ans. Bino bozoloba na 28 ans, 29 ans, non, nga si naleka 30 ans. Nga na Karine mokonzi, toza différence moke ya âge. Différence kaka ya ba une année ou bien 2 ans. Tozali âge moko. Petite sœur na biso, eza nde rythme samo. Nga nazali ya kokola. Lokola si na boti mibale. Alors, oyo etikali, fo nasalela kaka bilenge nzoto na nga. Nazala kaka na niveau ya likolo. Mike likolo, nga pe likolo. Naza na besoin succès. Awa na Amérique, awa na États-Unis, naza na succès te, nana yebi ngai. Mais grâce à Mike Kalambai, tango ba Congolais bakoyeba nga, ba Africain bakoyeba nga, alors ba Américain bakoyeba ngai. Nga Peniel Bondowe, bongo ndenge na kosasa susu mibali, ndenge na komata niveau, ekozala somo, wana eza rêve na ngai. Pona ndako ya Mike, na ndimi te na kozonga lisusu. Mike, ndenge aza wana, asakanaka te. Makambo nasali akozongela nga te. Bokanisa bino moko, mobali atika basi ebele na Congo, ayika kolinga nga na États-Unis. Mobali alo orgueil ya ndenge nini wana. Mobali mwasi liboso azwa oyo bomona oboyebi bien na motema obomonaka nazoloba iveti te nazoloba oyo mwana mamolangi oyo abalaki tala ba niveau akendeke aza mobali akosakana te. Nga Peniel Bondowe. Nga nasalaki makwele mpe na divorce kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Nga nabalana na Congo mpe na Amerike kombo bakobenga ngai
Peniel bondowe. Anga peniel bondowe nakodindela mibali. Zigida na kolata na loketo. Zigida bandeko. Oh. Anga peniel bondowe. Na lisolo ya zawadi. Zawadi akanisaki ko nga na ye toza balie. Posi tosolola. Tobando solola lelo te. Tosololaka deja. Me ngai soki nasololaka na ye mpo nayeba soki aninga kota na terrain na nga. Terrain na nga ezali nazongela Mike. Me Mike nayebi akozongela nga te. Nasali deja makambo oyo eza impossible. Lobi ezala kaka miracle mpo azongela nga. Me terrain na nga ezali Mike kombo na ye ekangama na ya ngai. Mwasi mosusu te. Yango wana zawadi naza na ekenge. Surtout ntango nayokaki aza na mokumba. Nalobi te. Likambo zemi basalaka je te. Ata ndenge tosololaki na zawadi nazomonaki abimaki na Mike te. Me lokola alobi zemi fo nabosana makambo wana. Fo natiango mpenza babimaki te. Po soki aza na zemi akoti na terrain na nga. O nkolo ekozala nazoganie ye de ya 1. Me eloko nini ezangi aya kotia tokoma de ya 2. Meme kutu soki azwi zemi abotika mwana moko na Mike nga mibale. Me ye ekozala lokola de bi à l'étranger compte double. Donc ekozala neti ya boti mwana moko na Mike. Me ekozala neti aboti de. Ndenge tokokani na nga. Na bangaki zawadi mabe. Te sikoyo naza kolala te. Me ntango nayoki alobi fausse couche. Nasepeli. Me nasepeli moke. Naza neti toujours mayele. Anga Peniel bondowe. Nga nasalaki makwele pe na divorce. Kombo bako benga ngai Peniel bondowe. Nga nabalana na Congo pe na Amerike. Kombo bako benga ngai Peniel bondowe. Anga Peniel bondowe nakodindela mibali. Zigida na kolata na loketo. Zigida bandeko. Oh. Ngai Peniel. Bandeko bokansaka nini? Bokansaka ke nga nabimaka na Mike. Ye mutabalanga. Sima na ye ba jackpot na dide na nga. No. Ngai. So bolanda nga na ba boîte. Bolinga boye ba penza. Nazali Peniel bondowe. Nasala makwela pe na divorsa. Lelo yo ndenge nasakanaka na mibali. Papier mouchoir ekosa. Tango yo longolaka miyoyo. To tango pangusaka motoki. Na papier mouchoir ndenge obwaka yango okosa. Nga penza nasakana na bango na ndenge osakana te. Bomonaki ndenge nabinaki ko Yamado na concert ya Fabregas. Nadendisaki yango mpo na bino bomona. Surtout bango bayebaki ngai Peniel bondowe. Nga nasalaki makwele pe na divorce. Kombo bako benga ngai Peniel bondowe. Nga nabalana na Congo pe na Amerike. Kombo bako benga ngai Peniel bondowe. Anga Peniel bondowe nakodindela mibali. Zigida na kolata na loketo. Zigida bandeko. Oh. Ngai Peniel. Soki nakuta na Mike te. Mbelelo nazotekama te na ba Congolais na prix ya boye. Jackpot. Asombaki nga na prix moko. Mbongo abimisa apebisa mpo na nga. Ata nazo ignore yango. Me jackpot wana apesaki nga penza jackpot. Ekokaka na kombo na ye. Namoneka neti nabeti casino. Mpo na casino soko lie bagangaka jackpot.
même na ba machine bakoma jackpot. Siko nakute na jackpot. Mbongo abebisa nandimi te wana kaka mutu aleki ye Mike. Didie oyo naza na ye azaka na elongi kitoko mbe borose eloko biki poche vide. Nga nasalaki makwele mpe na divorce kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Nga nabalana na Congo mpe na Amerike kombo bakobenga ngai Peniel Bondowe. Anga Peniel Bondowe nakodendela mibali. Zigida na kolata na loketo, zigida bandeko. Oh. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.